de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre sur Océan du Congo. Voilà les journée internationale de femmes. Ba maman, bonne fête Nabino, ba ibokolanda biso na kati ya Océan du Congo. En tout cas, bonne fête Nabino, ba maman nyonso na ba bébé o bazobota malelo. En tout cas, bonne fête Nabino nyonso. Lelo toye na terrain kosola na ba maman pour na kotala ndenge nini. Journée des femmes ezoleka. Journée de la femme ezoleka lolenge kani na côté ya République démocratique du Congo et surtout mingi na ville province ya Kinshasa. Ndengai votre servante Naomi La Colombe na ki lelo awa na terrain na côté ya yolo ko so na ba mama kotala ko yeba ndenge nini bazoleka journée de la femme ezoleka awa na kati ya commune na bango. Nde tokotambola na l'homme puissant en tout cas longo nya mingi na yo malgré au souhaiter la journée de la femme te na kanda na yo au boko souhaiter ba mama ya Océan du Congo journée de la femme en tout cas bonne fête ya ba mama nyonso longo nya mingi na bino parce que soki bino te soki ba mama te menga lelo Naomi La Colombe naza lelo te soki pe ba mama te me ba papa ba président bazalaka te ba oyo baza ba ministre ba gouverneur et tout bazalaka te parce que za grâce ya maman de ba tozomona ba kondi tozomona ba ministre tozomona ba to minene na kati ya mokili mobimba tozomona ba to minene na kati ya République démocratique du Congo l'homme puissant soko za d'accord na ngato kende ko sona ba mama oyo baza ko zela biso. Bonjour maman. Bonjour bébé. Maman to eki ko tela bino lelo na journée spéciale de femmes et tant que maman message na yo nini oza nango pona bilenge basi na ba jeune maman oyo bazana na conscience ya journée ya lelo te. Merci koko ngana za mama te na za koko. Koko, OK. Na za koko. Na ngaka mingi babenga nga koko. Po so bobenga mama bongo bango bobenga bango ni. Bobenga bana na ngani. Meme. Ngana za meme. Atukana na sepeli na pesi na kumisi na nzambe. Nisinza mekona makolo ya lelo ndenge mama Océan de la Prince abengisi biso na mokolo ya lelo nzambe azwa lokumu ye moto abongi na lokumu omoni mama nde atongaka mboka ntango ya président Mobutu abengaka biso bamama ata mwana oyo oboti soki azali mwasi okobenga kaka mama. Mama za moto ya lokumu, mama za moto ya valeur. Nde lelo na mokili lelo bamama bakomi bazoba bakomi koviole bamama bakomi koboma bamama mama aza na zemi babumi ye batubi babimisi mwana batuti na liboka tosambe nde lokwa mama nzambe apesi ye ideke asala fondation Océan du Congo bama tobunda nzambe asunga tobimisa mboka na biso na kimombo mboka na biso ekumi na mombo balwande bakomande biso batanzania bakomande biso baugande bakomande biso biso tozalaka bato premier pays na mboka oyo tozali mboka misato Nigeria Sudan na Congo démocratique Congo lelo mawa mingi te Congo démocratique ekomi mboka nzala Congo démocratique eza na biloko ebele tozali na badiama tozali na baor tozali na misolelo tokoma lelo bato ya pauvre eza mawa mingi nde likanisi ya mama Océan akanisi wana nzambe asunga tobundela mboka mama abundaka. Merci Mémé. Comment on a été que Océan, à Fondation Océan du Congo, et qui a la maman lelo na mokolo ya lelo ya le 8 mars. Point de vue na yo par rapport ya ndenge nini comment on a elenge mama, elenge mwasi, et pote et pas na ba mama. Comment on a été mal, azana ba mama, azape na bana entre temps pas azape koko côté mususu. Comment on a dit kanisi oh maman wana si kozwa maman Océan de la presse si kozwa message nito encouragement na nini par rapport ya oyo azali kosala pona ba mama ya République démocratique du Congo. Message na ngenda baka na liboso akana na nguti na suka bitumba wana sa dina maboko tokana na mama Océan liboso biso simana ye tokana na nguti na suka tuli kitemboka na biso na kati ya na mboka bapani pote mama lelo za journée internationale ya ba mama. Mukola lelo yo zui yango ndenge nini tant que maman
En tant que maman mokolo ya lelo ezali mokolo oyo mama nyonso esengeli a réfléchir pona bo mama na ye. Esengeli te mama azala mama oyo ayebaka na kotonga. Premièrement ndako na ye na kati na fondation ndenge tozali lelo na kati na fondation mama azala éveillé, mama azala mama oyo esengeli ayeba kosala ba démarche pona kobikisa mboka na ye. Ndakisa soki totali mwasi oyo babengaka Jeanne d'Arc azali mwasi oyo abikisaka pe France na banzi kati na mboka na biso soki tozali na ba mama lokola mama oyo azali kokamba pe fondation na biso mama ya fondation Océan du Congo soki ba mama nyonso tokamati oyo ezaleli na ye pe makambo oyo azali kote ya biso na banzi ete mboka na biso ekotelema mama nyonso akoyeba komi retrouver na kati ya place na ye po tozali komona ba mama député bazali ba mama ambassadrice bazali ba mama président de la république bazali pona nini biso esengeli tozala ba mama oyo tozali kaka na kati na kolela esengeli te tozala ba mama oyo topangusa pe mpisoli na kati na biso. Maman, comment on a été fondation Océan du Congo qui pour visiter Bino parce que tout le monde est là polo, tout le monde est membre de la fondation Océan du Congo. Message nous l'Union européenne c'est la maman oh non va adhérer dans nos fondation na Bino té message fort dans les années. Message nanga ezali ke te mama nyonso azala éveillé. Mama azala déterminée na kobundela nano héritage na ye. Héritage ya mama ezali ba droit oyo ya mama. Ndenge tomonaka mibali bazali kotelema na kati na misala na bango biso ba mama pe sengeli totelema pe pona kobundelela pe mboka na biso. Bonne fête. Merci pareillement. C'est la journée internationale, il y a ma maman. Oui. Maman bien habillée. Hein? Ah, merci. Très bien habillée. Merci. Je t'envie. Ah, merci beaucoup. Maman, la journée, il y a biso ma maman. Point de vue, il y a la journée à l'élo. Il y a l'élo, il y a parfois il y a le journal l'élo. Il y a le 8 mars 2021, en tant que maman, d'abord on remercie Nzambé parce que Nzambé a merveilleux. Parce que on va profiter de l'équipe en comme côté mais après son gros le 8 mars. Alors on a commencé d'abord Nzambé. Ndenge ba pasteur va koleka na roté abiso que adala basala ki Nzambé mona ki ke akuyi kozali moto fois pese musungi nde alalisaki mama nde alasalaki mwasi. En tout cas valeur oya mama banda 1906 batie biso na valeur. En tout cas na remercie d'abord Nzambe muta pesa ki opportunité wana parce que surtout on plus loin en France Jeanne d'Arc oh ba célébrer en France azaki mwana mwasi Hitler azali ko boma batandeka mukiete bana mibali mais mwana mwasi akotaki na komba wana lelo France yomoni ba honoraka Jeanne d'Arc azaki mwana mwasi biso pe na Congo faut pas reconnaître que valeur à maman parce que jusqu'à présent na mboka na biso Congo na baby valeur à maman té parce que sotel na est violence faite par la femme ce côté li ba kuluna ba maman baza abandonné bana na encadrement malamu ezate toujours souffrance à maman bazo zo maman na valeur té tandis que la mboka mususu ne bazo maman na valeur faire social bazo soutenir ba maman finalement na ebike ba maman bazo ka kindergarten c'est vrai bige mbonga bana bazo futa bana pote maman a nourrir bana na limité na mboka ndenge wana mwana kozala kuluna ou bien maman akozala ba souffrance parce que l'état a reconnaître maman mais tandis que biso awa tozo rangote surtout ni mwana saza allemand robano ke kindergarten ba futa ka mbongo ya bana epa ya maman ba pesa pa papa te mais pas ya maman les autres qui bazo maman en valeur mais biso na mboka biso bazo maman na valeur te violence bazo ko boma ba massacre na Goma bisika ebele alors on tape même un capitaine à Kinshasa oyoka ba boma ki maman o ba violer ki bana o bona boy ba violer mi ba était toujours basi maman mutuna nangai tongo lobi ke ba viol mingi surtout na kati ya République démocratique du Congo mingi na este to bike ba
ba o babundisaka école na biso nde moto bayaka ko violer ba mama na biso. Maintenant tokotala awa na capitale na biso kozonga mwa muke komona te ke habillement pe ya bandeko na biso basi nde mutu epusaka pe ba papa po ba violer bana to eza kaka mutema mabe kaka nde mutu etindaka bango ba violer. Et tant que yo mama omonaka ngo ndenge soko omoni mwana na yo alati habillement moko bo eza digne te. Oui, aux gens ont pleinement raison. Habillement, parce que on identifie peu mutu musutu kana habillement na ye. Parce que habillement ils ont pris sa identité à mutu mbala moko. Wana aux gens ont pleinement raison. Parce que mutu musutu alati kaka elama mabe pour que a séduire mobali. Wana et a séduction, et a viol te mais a séduction. Oh moi séduction et là musutu viol et là comme musutu mutu ba kanga na makasi. Et a viol. Mais mutu a aucun ko séduire et a volonté na yemo ko eza violté. Il y a des choses différentes. Ozomona. Wana eza violté et a une séduction à latine mabe pour ka ko séduire mibali. Mais viol biso do lobane ba kangyo na makasi ba zo sa bango poste o elingi mitema na bango. Eza na volonté na yote. Mais na mariage, mobali au moment ça na mwasi na ye na ndako. Ba mibali pe na ndako ba viola basi. A vitaliser moi si pour ça un rapport et ça viole parce que ça pour ça moi cité il quand faut fanda bo solo là voilà un peu ça. Merci maman. Comment on a lelo fondation ya Océan du Congo et qui ko visiter ba maman pour une journée spéciale ya ba maman. Message fort na ezani ya couper sa présidente ya Océan du Congo ya Océan du Congo. Na ba mama o non ba adhérer dans nos fondation na binoté message nanga na relancer pa ba mama to la mukana pongi ça c'est un parce que maman Océan d'abord Océan yambaka eloko nyonso ba rivière nyonso et à la Kalamu et à Lukunga et à l'Anjil fleuve nyonso ke ndoko ya kana Océan boyi mutu te fondation e boyi mutu te yako ko s'adhérer pour que au moins na opportunité nini et puis au moins na ba nini ba chance nini eza na kati ya fondation na fondation tango ye ko croiser maboko te parce que faut ya na projet tango yo na projet ba ko étudier ngo to étudier projet na eza bien to lancer bo ba maman ba fana na ndabo sa eloko te maman yebi bilanga ke sa bilanga bon ba maman ba sali bilanga production salami maman bilo ko sala ke eloko te na fondation bo ke zo ndunda ba ninga ba sali na bilanga bo teka to na posa mutu oyo ya un plus no oyo ko tia moins yango nde esengi fondation pour te soutenir maman Océan ye aza en tête mais biso le roi plante biso le roi ye azali biso ba étape ya plante mais ye azali racine bon toza la journée de la femme et journée des mamans liba ezali nango mais tolatina na Océan du Congo Océan du Congo Océan du Congo mayo yambaka ibale nyonso. Voilà, maman, lelo toza la journée spéciale de maman. Et ça vraiment journée moko auto fetaka monde entier. Pour nos journée lelo yo zungo ndenge ni poto moni ba maman mususu bazo ko s'intéresser vraiment na ngote ba bezaka la journée lokwa ba journée nyonso ba ko kena ngo wapi maintenant yo to moni ndire ozwa ngo pede na motema. Journée lelo zungo ndenge ni. Bon ngala zi penza journée ya lelo kena la kisike na za mama. Loko ezali journée ya ba mama naza na sengo makasi sengo penza ya makasi donc eza journée moko eza lokola ba journée nyonso te yo tana numbula mobimbeza na 365 jours mais ba pesi biso kaka journée moko le 8 mars mama mi faut mona mama o akozwa journée oyo na valeur te se kaza mama te aza mama ya kokufa po mama penzo aza na bomoi na journée lelo il faut mi lakisa ke penza za mama eza journée ya lokumu mama pona ngai donc ndenge na moni journée lelo na moi lokola butuku to yinda te to journée ngo ezala kaka. Voilà maman tu sais comment on appelle que fondation Océan du Congo et yaki awa et ko visiter ba maman et côté la ba maman ndenge ni bazo vivre ba maman ndenge ni bazalaka to yi comment on appelle que esali pe moi ba don pona ko sepela si ko fêter na ba maman elongo pona yo message na yo ezani ni pona
fondation Océan du Congo na ba maman o na ba adhérer na fondation na binoté na ba o baza na posa mais baza ko beta na libaku est-ce que yo ko ebisa ba maman wana ni pona ngana ko ebisa bango boye balobi bien que moto atikali sima mwasi ya ligorodo baya ebele batika kolota ndoto ya baba batika ko raisonner baza ko raisonner comment mona o vivre bongo sepela ya malamu de vandiao bakoma batika ko vanda bisika bazali baya bango nyonso baya nanu kotala mai wana ya océan makambo eza ko sala ba vivre yango bongo ba sepela poso ozaka kana ndako ba memelo sango o comprendre le côté ozozonga kasi message non pour na présidence ya Océan du Congo message nange ezali vraiment na sepeli ya mingi fondation oyo ezonga simate ekende toujours liboso nzambe apambola mama Océan abakisela ye lisusu donc ya ebele oyo eleki oyo po soki nzambe apamboli ye aokangela biso motema te pa okanga mpe liboko te lere mosusu na baniveau oyo tozalaki tokoleka mpe tokosepela mpe tokobika na mabota na biso yango nasengi kaka nzambe apesa mama Océan ebele abakisela yesu ya ebele naza suna mingi ya koloba te nasengi kaka nzambe amona mama Océan abakisela ye apesa ye mpe mikolo apesa ye mpe mosala na ye ekende liboso ezonga nsima te mpo esunga biso bamama. Bonjour. Bonne fête maman. Merci pareillement. Maman, lelo za journée internationale de femmes. Message fort na yo pour na ba maman oyo ba considérer ka journée et le message na montu ya mingi ezali mingi ba considérer c'est comme si le 8 mars ya le moment où maman la tali putate. Maman ko la tali putate mais maman il faut azana innovation na kati sa montu na et maman il faut azana likanisini na ko ça les sous de plus. Il y a cela qui est année au thé, année au coup de Dandi, on y a progressé comme ça le suit à mi. Donc, ils ont bon. Maman fait à peine instruite. Maman fait développer Mboka. Maman c'est un plus dans la quatrième Congo la biso. Donc, ils ont bon. Donc, maman soit à un niveau de plus mais il faut c'est un plus dans la quatrième bon moyen, même dans la quatrième vie sociale, même pour la un coup de pouce dans la quatrième RDC. Fondation Océan du Congo a qui visité maman lelo pour na profiter na bango journée internationale de femmes. Message na ezani na baina no basi ko zwa likanisi ya kokota na kati ya Fondation Océan te na message fort na yo ko pesa na présidence ya Fondation Océan du Congo. On a bayete maman bossa les fort boya parce que ils est le comment ils a monté à payer kitoko et ko apporter un plus un coup de pouce pour tout télémer Samboka Congo. Et là, il faut payer un kitoko na opesa son maman Nzamba bakse Nicolas Belé na makanisa za ko apporter biso kati ya fondation Nzamba bakse la aussi APC bakasa pambola e o eso aka na niveau te to comme niveau moko ya makasi pe na niveau international donc Océan du Congo oyo il faut aider dans le monde entier le souci c'est un pilier ya makasi des exemples. Merci maman. Bonjour pasteur. Bonjour journaliste. Bonne fête. À vous pareillement. Parce que quoi accompagner ma maman et on appelle ce bonne fête. Oui. Pasteur, le journée internationale de femmes. Étant que pasteur, étant que parent, étant que papa, journée les na parce qu'il y a ma maman oyo ba dit maka vraiment journal les loté parce qu'on a bango journal les loté ça quand le la ba journée nyonso yo étant que papa journal lozo monene ti journée lelo ezaka kaloko la journée nyonso te puisque eza journée oyo ba pesi yango longonya par rapport na ba date mosusu eza lokola nzambe apesa 7e jour longonya nesika ba apesa repos sabbatique na 3e jour ou bien na 1er jour nzambe apesa repos sabbatique na 7e jour ndenge moko ata toyebi ke mama azali film to drame ya vie ya mikolo nyonso on ne peut pas parler de la famille sans que balobela mama te yango mokili bamoni eke bapesa ye lokumu puisque na esika nzambe akreaka moto moko na maboko na ye nzambe asali mwasi mpo azala source ya reproduction ya procréation na esika nzambe azala na mosala ya mikolo nyonso kosalaka bato
asali mwasi kwa la source ya procréation ya reproduction. Alors ezali esengeleki ezala kaka lokola momesente ifu bapesa yango longonya na mokolo moko oyo ezali kopesa lokumu na ye. Eza na mosakoli moko alobia mpona fête de mère. Mama aza moto ya litongo. Soki mama azalaki te mbele humanité esuki. Adai moko alingaki asuka. Esengelaki Eve azala po mokili esala nini ekenda liboso. Et puis po mokili ezala malamu efuluka ekenda prospérité ezala. Esengeli mwasi à comprendre ba potentiel aux Nzambe atikati na ye. Nakoko toucher par exemple maman abota Abraham Lincoln. Et maman abota Abraham Lincoln azalaki na kati ya famille ya bobola makasi. Abraham Lincoln papa azalaki na moyete libota ya bobola makasi. Mais maman abota Abraham Lincoln sepelaki te ke mwana na ye Abraham Lincoln azanga kotanga. Ye lokola yebaki alphabet atanga moke. Yende amipesaki musala ya kuencadrer mwana na ye kotangisa ye na ndako. Abraham Lincoln akota classe ya bato nyonso te. Abraham Lincoln mama na yende ateya ye na ndako ayebi alphabet ayebi makambo nyonso pe abandi kotangisa ye Bible pe atangisi ye ba livre mosusu. Abraham Lincoln suka aye kozwa compréhension aye komona importance ya vie soko tuni histoire okoyoka ke tango akomaki président de la République yenda asignaki indépendance ya bayindo nyonso baza na États-Unis d'Amérique pourtant yaza mutu mondele lite oyo mama Osea bandi soko tokomi lisusu na mboka France tango Jeanne d'Arc azwaki ba vision babengaki na bato ya mboka neke aza ndoki. Elle a été comparée à une sorcière. Balingai kondima makambo nete ora zolo ba makambo ezokokisama a éveiller peuple boza la distraite puisque l'Allemagne va vous envahir. France ekozala eloko te soki boza distrait. Moi c'est atombola ki motu ba mona ki lokwa zando ki suka Église catholique bayaki ko comprendre que c'est une servante de l'Éternel. Ba bimisi miku anaye place ya kundamaka lokola ndoki ba kei ko tia du moins putulu na ye na bisika oyo basantu bakundama ba canoniser, c'est-à-dire l'Église catholique reconnaître Jeanne d'Arc comme état une sainte. Nde babengaka Saint Pierre, babengaka Saint Georges, tout ça, simplement ba canoniser Jeanne d'Arc, ba commissaire, ba déclarer officiellement Mosantu ko abundi, elle a été suscitée comme un don de la part de l'Éternel pour militer pour l'indépendance de la France. Alors, moi si azali source pona nini Nzambe aza makasi akokaki te kofungula mapata akitisi mwana naye na échelle ya molai akiti koruta mapata akombinasi. Pourquoi alukaki amona kaka option moko ya malamu pour Christ aya na mokili il faut aller par la femme. La femme c'est un mystère de la part de l'Éternel. Soki moto a continué na voile te, a continué na fêtière te, a comprendre te le mystère de la femme. Bato bazwelaka mwasi kaka na paramètre moko ya likolo oyo yako bota asukeli wana. Mais bayebaka te ke mwasi azali le négatif oyo esengeli azala mobali aza positif mwasi fo azala négatif po na nini courant epela. Soki positif oza nango négatif eza te bokozwa lumière te ndenge moko na mokili soki mobali azali mwasi aza te les deux négatifs eza te il n'y a pas de vie. Or Dieu est complet, Dieu est tout puissant. Pourquoi il ne peut pas continuer de créer chaque jour lui-même? Mais alingi que moi si mobali oza positif moi si oza négatif pour que il y ait la vie sur terre. Et nul n'est censé contredire la sagesse du grand Dieu. Nde esengeli biso toyeba oyo azali makanisio bakoko bazalaki nango ya chosification de la femme. C'était une pensée erronée. Ça ne provenait que du diable. Mais le créateur de la femme n'a jamais chosifié la femme. Puisque yemoko azwaki yango lokola vase par lequel ayana mokili amema sali. Alors moi c'est un mystère oh na kolonga kolingola makambo nyonso na minute yote. Ok, merci pasteur, message fort nayo
na bayeba kolanda yo mpona journée de la femme et surtout bamama na bapapa oyo bazwaka mpe journal lelo na importance te yo etant que papa mais ozwi journal lelo na importance message fort na yo. Message fort na ngai epai ya bamama ezali te égalité na kati ya ndako. Journée ya lelo ezali journée ya kopesa mwasi chance ye pas à la considérer na compagnie lokola mobali azalaka considérer na compagnie ba droit ezala salaire soki aza na ba capacité ya kozala juriste aza juriste so aza na capacité ya kozala directeur aza directeur so aza na capacité ya kozala député aza député puisque l'intelligence celui qui donne l'intelligence c'est l'Éternel soki apesi na mwasi mayele apesi pe na mobali mayele mais tozomona ete ezali même na Nabal na kati ya Bible azalaki zoba mais mwasi na Abigail azalaki na sagesse asovaki ville mobimbo ezalaki na destruction. Alors ba mama ezali te égalité ou bien insoumission na kati ya ndako bazala soumise mais et puis bayekola ko travailler puisque Nzambe atie lokola aide akangaka maboko te aide azali moto oyo azotala maître ndenge azosala mosala ye mpe azali kosala ba ajoute na oyo maître azosala ntango maître azosala aide akangaka maboko te. Or la femme aza aide oyo Nzambe atindi ye mpo asoutenir mobali soki mwasi afandi na mbeto kaka mpona pongi mpona kotalaka mobali akoya nango acomprendre nano mission na ye na mokili te batindi ye lokola aide esengeli acomprendre mission na ye na mokili oyo makambo wana ya koloba mwasi akoki kosala te afanda kaka atalaka azelaka yango écroulé mabota mingi na misère puisque même Bible ezoloba la femme convertie peut sauver, peut gagner l'âme de son mari inconverti. Vice versa, le mari converti peut gagner l'âme de sa femme convertie. Et là, qui dit que moi, c'est que vous en avez likabwa mumbu, abiki si famille. Moi, c'est que vous en avez mayele ya kosala mosala ne sika songolo. Mobile a la chance de kozo mosala te. Mais moi, c'est azu mosala. Sikoyo directement famille ezani eza sauvé. Alors, pour na kosukisa, oyo va comprendre na maloba moke na lobi esengeli asala large diffusion lokola la samaritaine asalaki. Samaritaine tango ayeko découvrir sagesse moko boye ezobima na fontaine moko songolo moto moko azali na inspiration na révélation samaritaine abombaki en pona emote a déposé criche à Kimi Mbangu venez voir un homme qui m'a parlé makambo ya makasi makambo ya mystère atingamaki tozala bato tango tomoni toyeko comprendre sens réel au Nzambe asalaki mwasi po azala une bénédiction pour l'humanité azala source ya procréation nesika Nzambe asalaka kaka mosala ya kokela ngonga nyonso aye kosala mwasi azala négatif à côté ya positif pour que procréation continue et puis azala bras croisés azala aide c'est le langage de Dieu on ne peut pas interpréter la sagesse de Dieu.